Merci Balandi Océa du Congo, Sengozal sur Kutana Bino Natongo Alelo, Navanda Kunabino, Biskaboki Sabiso confiance pour Nakoyoka Nini Otuzaka Betambela, Kutimo la Bisika Oyoboye, Ndenge récitation, sur les labourés, ses affaires, travailler, bêcher, fouiller partout. Il y a mon abisso pour Timo la Kuluke la Bino, information pour Tali Sabino. Makamboza koleka na kati ya mboka mais soza kimbana wala liboso ya mboko landa émission oyo boye tolobela mboka Congo bo s'abonner ba j'aime na bino bo partager l'émission ils appellent une manière à soutenir chaîne na bino la libération parce que ce qui bino bozalité moyen et chaîne na bino et puis ça bino ba information et vous arrêtez ya mona bozo mona tout travail arrache-pied des choses que Océan du Congo ils ont toujours à la hauteur et puis bah tout va continuer toujours copier sa vie sur confiance. Ni to so lelo na kati makambo ko lekambo ko makambo sa ebele mais toujours simba makambo o boza na kati actualité eza ko sala tension to bengango kanda rage na mitema ba congolais ils analysent ou toujours réfléchir ensemble na bino et puis toujours conscientiser toujours ba jeune ne boyeba ki que eza ko yinda na kati ya IDPS mbula ba démission Heinda, babo mana. Ils ont une anakati ya IDPS. Tu dois comprendre parce que tu vas comment comprendre que IDPS c'est un parti de bandits, c'est un parti de mateurs, c'est un parti où il y a qui travaille pour l'occupation pour la mboka. Ils sont non qui travaillent pour que makambo échange. To banda makambo eza oloba malelo parce que tu lali to la muki. To ki matata pour sali parti na LGD. 5 jours après, Matata Pogno a s'autoproclamé candidat président de la République. Oui, mais Matata Pogno, asa Matata, il faut zaka mutu aboué pour la osa babelo. Bande konangai. Namboka oyo boye. Occupation zali. Surtout ça qui na batu oyo mitio ça bien. Parce que je comme si les pressions que na Congo bato misusu baza dépasser na problème mboka za na kati occupation mais les partis politiques naissent 10 jours au lendemain ba partis zo bota ma ba ONG ba mais toujours comprendre pourquoi pas bino bato o bozo bota ba parti politique bozo bengisa ba jeune ba étudiant bato pour la nité bozo bisa ba OK mboka za na kati ya occupation cela veut dire que non, nous sommes infiltrés na ba Rwandais. Mais bozo ça ka ba parti et puis ba jeune oyobo nazo mona ba jeune oyobo ba sali biso nini ba jeune congolais exemple nini oyo bino ba jeune biso ba jeune tozali to kolanda yango pa ya Matata Pogno bomi économie ya mboka Matata Pogno il a détruit ce pays même au profit de Rwandais. Il a travaillé pendant plusieurs années comme premier ministre de la Mboka. Qu'est-ce que Matata Pogno a sali? Oh, le bile aux autres de Matata Pogno, qui n'a pas aligné candidat président de la République. Tout le baron a langue nini. Les bateaux que nous sommes. Au lieu que notre tobunda, mais au lieu que nous ba parti zo botama. Lobi tokola pe to la muki boboche ba sali parti politique nae. Ba militaire na yepe ba kiko investir comme président de la République au jardin na mboka batu bazo réfléchir wapi et puis Matata Pogno s'est encouragé là azo loba sa bobangi kenaza na souci pour développer moi mais ça qui na souci pour développer moi quand tu fus premier ministre pour la nité pour développer mboka tant ozaki ministre ya finance. Et là, on est venu au salaire qui n'a qu'à mboka. Alors maintenant, l'année, si quoi le quoi bon réciter au quoi c'est ba Rwanda na kati ya mboka Congo, na inconscient c'est ba jeune au bazali ba ko landa ka bino pour ba mbongo. Ndebo ko ya ko so ba bango pour na koloba ke naza na besoin na développer mboka. Vous continuez toujours à blaguer avec les gens. Nous les bateaux nous devons nous réveiller. Tout le bango combien de fois? Mboka soki ezama be Mosolo nango pe kena ka obeba. Ba konzi manda alete silaka manda aleta pe silaka. Botala 1 kilo à Thomson. Ezala ki kote comme à l'époque na 1800. Le obo kilo à Thomson ya mike wana. Ezote kama
1 kilo 5 000 francs. Vieux comme il passe. Bozola na matata ponyo candidat. Unangai candidat président de la République. Mais candidat président de la République, mboke zo pela moto. Olie ba jeune wano mino zo bengisa bango ba leader ou mino bozolo ba candidat, songolo pakala to. Makelele kobi. Donc olie total na mboke zo kende wapi. Masu ezako kende ndenge nini. Bozana ba délégué na bino initié. Pasi na ngeza ngwana. Yango to osenga ba mbuluzi. Ba délivrer mboka Congo. Bakoko obo kunama na honneur te bolimbisa biso parce que mboka obo soki totiki yango obo tozomona mboka ezokende mabe ndelelo obo pas eza makambo zoleka na kati ya mboka Congo bandeko bolandi balobi bakosala sitini liboso ya Assemblée nationale le 6 donc je crois vendredi là sitini oyo bato bakosala pour la finalité nini. Et ça va réfléchir de réfléchir à nous ensemble. Même si vous sentez que vous s'abonnez dans l'Océan du Congo. Lobby, Mikoleleki mardi, basali adoption de loi électorale. Donc, Bakizé va recevoir proposition à G13. Mais bino sikoyo boye, batu ya bloc patriotique, bolingi bon que nous sala, c'est vendredi. Mais, ah ben, quelque part tous à la pe batu liboso to bana ko tambola pona makambo ya seni tant to komi na première ligne alimentaire na Saint Raphaël kuna mboso basali ba interiner Denis Kadima peuple a kosenga révolution soulèvement populaire peuple a telengani muto ko guider peuple azate bon comme on a toujours que non tant on mozo en retard Batouan baza ko avancer baza ko ken. Tout changer. Qu'est-ce qui nous appelle que non le lobby leader baza populaire. Ba matata ponyo boba baza ko sa bazo se provisionner. Pourquoi pas kotali sa peuple. Bona ba conférence bozo beng sa ba jeune. Boyebi sa ba jeune réalité ya mboka na biso. Pourquoi nous sommes sous-développés? Pourquoi les pays vivent dans l'occupation? Qui est à la base de ça? C'est Kabila, na Félix et Chilombo. Na minoka ka élection, to kene élection. C'est rigolo. C'est décevant même. Et puis, na kati ya bloc patriotique oyo boy. Tangu to bandaye ko loba ke no Kabila muto abomimboka oyo boy. On les dénonçait en public. To bandaye ko loba ngo publiquement bato to bazomona Kabila bomimboka, Kabila kokota na prison, to kokanga Kabila, to kosala eboy. Et ça qui d'une manière publique bato tout ba bandaye ko mona ba défaut ya Kabila. Bandaye ko loba ngo ba défaut ya Félix to continuer, ti lelo ko décrier ngo. Félix ya ko sakana mbongo ba congolais. Azo confondre mbongo ya l'état na mbongo za privé ya ye. Alors, mais lelo oyo boye bloc patriotique et lisusu na ngenge nango. Tozomona bloc patriotique balobi eza appel ya basango. Mais oui, initiative union sur malongo pour na komema mboka na biso na changement. Eza malamu, mais est-ce que ekozala plus malamu sikoyo ke batu o basala ki dégâts mabe ba se réconcilier, basenga pardon wana peuple congolais za souverain. Ya koloba que non botala bolimbisa biso tosala ki mabe et puis toye ko sala réconciliation na bino et à ce moment là réconciliation na pe ezala d'une manière sincère bato basala ki mabe basala pili na ba acte na bango mais on a condamné on a dit on tolobi mabe pona bato wana ki ba bomimboka mais aujourd'hui là la muka po eza appel à basango boka na kota mwana bato FCC. Non. Ce que tu as dit qu'on décrit ma bien à FCC en public. Mais pourquoi réconciliation sur l'Ingesalema en cachette? Il y a un senga na baï kongomani. To fungola miso. To fungola miso. Ce qui est, batu wana ba reconnaître ma bien envers le peuple congolais. J'insiste. Bandimi ma bien bango. Et puis réconciliation bango est sincère. Là c'est moment là to tambo na bango.
eza te to banduta makana batu bo taba bongulu boy donc to ebi makambo to ko sala le sous-souté parce que il faut batu ba yeba que FCC ezalaki na 350 députés bazaki majorité na Assemblée nationale tangu majorité baluki na kati ya Assemblée nationale 200 députés à FCC bakei na kaya union sacrée par Félix. Ça c'est un tindam batikali et puis monsieur Bakou ezozala le babake lobi bazoni c'est comme ça on ne comprend absolument rien. Alors, qu'est-ce qui garantit que bateau baza na FCC na union sacrée no batikali baza batu malamu. Peuple congolais to réfléchit total à danger politique oh ils ont infiltration parce que quand l'occupation toujours besoin na kati ya mboka donc occupation peut eye na kati ya la muka occupation ba Rwandais ba Tutsi et puis nani yango aza ko financer makambo wana tango bokobi mana sitine la muka kozala au-dessus ya FCC ou bien FCC kozala en dessous ya la muka ou bien église catholique mais kozala likolo. Ce sont des questions que bato il faut pas réfléchir yango ezana que non to kende kaka bongo to tambola to ye sitine babeti bana bato misusu ba misusu bakangi bango. Non, 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 non. Non, moi je ne suis pas d'accord. To bunda bitumba malamu. Total isabai kongomani. Ce que ça que biso peuple ndem tout ça qui m'a dit. To kosela ki Félix makambo. To ba ke Félix elimbisa peuple, limbisa biso, to bana ko kosela makambo, o to bana ko kanisa za ki yangote. Ce peut to bana ko kosela bato FCC makambo. Bango pe ba limbisa population na. Mais ce qui ke batu wana basali peuple mabe. Va permettre l'occupation ougandaise, va permettre l'occupation rwandaise, va permettre l'occupation yabamboka wana tout. Il faut basa répéter ça devant le peuple congolais. Mais le oyo boy. Biso to ligi kino mutu nyonso nde balobaka mutu ateka nguba batala kaina munokote. Mais to linga siko keno ata mutu azo kalinga nguba mutu ateka nguba. Nguba wana ezala ebele pour que Atozolia, bato misusu peut pas profiter nango. Eza lokola ba homme d'affaires. Basalaka intérêt na bango liboso. Et après lokola biso ba politicien, otozo bunda pona mboka na biso. To lukaka intérêt général public. Mais la sima nango pesa ka intérêt privé à mutuye moko. Tant homme d'affaires azo sala ba projet na ye, azo sala ba affaire na ye, ba commerce na ye. Amona ka azo sala ngo pona ye moko. Mais azo posana ke nota ngo sala pona moko a se rendre compte que azo travailler ngo pona intérêt pe ya bato misusu libanda par exemple au fungoli boulangerie na yo ozo mona ko sala intérêt na moko mais ma pozo bimisa wana e ko servir pe bato belé yango lo ko biso to lingi do bande ko ko souffrir bo mona ke biso bo benga biso ba komo mabeke no bo lingi ta ke bosa bota mona baninga non. Initiative union somalonge za pona ko libérer mboka na biso. Na bana bilaka. Nous sommes d'accord? Mais le oyo boy. To kena ko tamula ka teke no parce que nini bato FCC ba yeno boye bango ko no bato ya FCC baza na kati ya gouvernement ya Sama Lukonde. Non, à un moment donné, il faut pousser la réflexion na biso ke na musika et ça teke no baka munyo so bakoya ko proposer biso to kene ko tambwana yango. Le pouvoir politique n'est pas un privilège. Donc on a travaillé na ba fraudeur, na ba to mabe, to ndimi boya to vendre. Donc et comme habitude de répétition. Les jeunes congolais nous devons pousser nos réflexions avant ya ko sala ba acte. Tant que nous soutenir bloc patriotique va retomber dans nos années et qui serait profiteur. Moi personnellement, je ne suis pas d'avis ya ko mona bandeko oyo boye bazoya pour na embrouiller situation, pour embrouiller peuple congolais parce que la minute oyo boye politique ya Congo comme lokola moziki. Ba ko mema batu na distraction ba ko ebeloko ba ko salate. Biso to ça ba bantu il faut to garder ba culture na biso. Bozo mona lo ba policier bazo ki mana Kasai. Comment est-il possible que les policiers qui affectés dans Kasai? Azolo mona Kasai, ça que non muto za responsable la province Moussous.
ya territoire wana ezala informé tala dimension mboka ezokende tribalisme ekomi kozwa encenseur na lolenge mabe nameki kolala na réfléchir est-ce que eza vengeance oyo bandeko na biso ya Kasai balingi basala yango keno soki bakatange balobi babanda koboma bango Félix alongoli bamusicien ya BCBG aye na bango na Kinshasa akopesa mbongo ya l'État élection bagouverneur bato bakei kosala awa bo tokomona jeko kwa kotambuzaka na Kinshasa ekoma salite solo corruption kuna ezolobaka ngai oyo badéputé provinciaux bazotouche en avance badéputé provinciaux Kinshasa bapesi bango na $60,000 po bavote jekoko oyo ya Sankuru batieli bango $50,000 po bavote mutu na bango ya PPRD so nyonso wana mpo na nini mboka eza kokende mabe barwandais baza komultiplier bastratégie bazokende kosala baétude spatiale bazoforme bana na bango biso oto tozoforme bakulu na cravate bamiyibi parce que ntango ozosala corruption wana na assemblée provinciale n'est-ce pas que no mutu akobima gouverneur wana akoya te mpo asala mpo na mboka akosala mpo na bato oyo babundi na ye mpo akoluka arécupere nano mosolo na ye ya corruption yango yo mwana Kongo ozosoutenir bato ya boye candidate oyo batie gouverneur na Kasai oriental so Kasai oriental na bosana lisusu aza d'origine angolaise mpo abali moko ya baautorité na kati ya UDPS nde lelo oyo bozolinga botia gouverneur donc mboka ekomi lokola donc mboka ekomi province oyo okoyoka kaka Zambia moto azo gouverne yango province oyo boye barwandais province oyo boye baangolais province oyo Kongo ekomi lokola mboka modo fulu epuis biso bajeune tozovandi nzambe akosala non nzambe akosala soki tobundi comment est-il possible est-ce que ata na Angola ata bandeko bino botambolaka ata na bamboka misusu eza na baposte misusu bakotikala yango bana mboka basala yango eza na baétranger te lelo oyo bobwanda ye wana afungoli site ya batouriste club lokola Paris Saint-Germain batindi bastar na bango 4 stars mpona koya kovisite kosala visite na Rwanda botala bato baza na projet ya développement ya mboka na bango biso awa botoza toujours ndombolo basi église ezobotama bobotama vision moke limité olia kotalisa bato nzela malamu bokotalisaka bato kaka tokende kobunda tokende kotelema na moi impact ni siko ntango bagene bakobima bokozwa réussite nini pourquoi pas tokende na nzela ya soulèvement populaire nayebi ke bato bazoboya même bloc patriotique bakoloba soulèvement populaire te parce que bayebi ke bazotravaille mpona baokipa bato ya PPRD baza wana ils travaillent pour les Rwandais ils sont venus infiltrer la muka yango wana bandeko na ngai eza pasi na mawa so bozolinga kokwaka na biso te eza soni parce que lobi bato bakotuna bino bobandaki kocritiquer Kabila mais lelo oyo bokomi kotambola na Kabila est-ce que Kabila komi musatu tokotambola na bato boza ide moko lobi Kabila azaki maboko makila lelo oyo bona kati ya bloc patriotique nde Kabila maboko na ye komi maboko pembe. Ce sont des questions que nous devons nous poser. Peuple congolais bozo mona honte komi distraction kuna Félix ba azolembate tovanda ana ba Mobutu tika komona makambo zo le kan lelo te na mboka na biso tomoni na kati ya présidence bato bakobunda tomoni na kati ya présidence basi bambanda bakobunda biso bakokata ba bilamba oza humiliation pour tout un grand pays comme na biso to banda ko permettre biloko wana. Très chers Congolais, nous devons nous réveiller. Bato ka ba matata po baza bato biso to kolanda bango te tobi ke tozana régime yoza na intolérance ma finga nini te oyo régime oyo ya IDPS finga ba parti intime ya ba mama abato bakena na tiko sumba na nzungu ya mama Marthe les militaires de l'IDPS là
et vous avez pas ce que notre bundi pour l'amboka mais pas c'est ça que non ba militaire na bino mo baza na misala te ils ont interpellé conscience na bino te même bino ba militaire bokenda kovanda wana séance était il y a 10e heure. Vous devez vous révolter contre l'autorité na bino. Tout le monde a battu monsieur Subaya awa bo likolo ba bido ba mituka. Mais n'est-ce pas ça 3 ça ba comment ba millionnaire. Ba monsieur bazaka ba Kadhafi. Na ba 3 litres ya pétrole na essence. Aujourd'hui ils sont devenus des millionnaires et puis bino ba jene bo vandi beaucoup ta la bango. Pourquoi pas mbongo o ba ko sala ka ba élection ba campagne o ba bombi mbongo wana kino to bunda na ba Rwandais to banda ko motiver ba jeune na biso ba soda na biso Mamadou na la po assis sabitumba na ba M23 ne zo qui combien de temps il suffit c'est ma question ya amour patriotisme bozo zo mbongo bozo pesa ba ministère ya BCBG intérêt na kati ya makambo wana ezani yango to so senga conscience générale bandeko soki to bundi te mboke zo kende bota l'insécurité za kolere nya kata Kinshasa ba député provinciaux bazo futa ma les choses te ça passe na ba siko yo député zo futa maté mais na munokaka Fachibe ce n'est pas facile c'est sont des fatigants ce sont des fatigants balembi moi je souhaite que à un moment donné, il faut pousser sans cesse la réflexion à Bissau. Initiative à Kotambo les gens dans malade. Mais Kotambo la si on a banane. Donc on a combien de fois que nous sommes en occupation, ma parti politique, ma drapeau que tu ne même pas. Surtout ça qui n'a pas tout en prise de conscience. Ce qui n'a pas là, mboka lokola Ukraine ils ont faire face na Russie. Ce qui n'a pas là, mboka lokola Burundi ils ont télémé la Rwanda. Mais pas na biso to soki na bongulu botaba to koyeba makambo to ko sala te kaka ba intimidation ko landaka bato bande ko ba congolais na bengisi bino na réflexion profonde kotambola na kabileza comme si to sukoli kabila il faut bato wana ba reconnaître ma bena bango ba yebisa biso combien o ba bebisi na Congo nini o ba yibi. Et à ce moment-là, et puis répartage sur la d'une manière sincère. Parce qu'on ne peut pas critiquer les gens publics, et puis donc ça réconciliation en coulisses, ou on les a trahison en appart à peuple. Bino le peuple pour juger bateau bazo bunda pour la bino. Nde bozo mona nazo bengisa bino à l'unisson, totalement. L'activité tozo préparer les 9 awa boy. Bobima ebele massivement na balabala. Parce que début à seulement populaire à moto zo banda awa. Ba Rwanda bazonga na mboka na bao. Dubaï makambozo le kana Dubaï le lo sia salité. Ces jeunes là ont eu le temps de construire leur pays. Bota bande ko na biso Afrique makambo ba ko ndeko sala ko liaka ba biloko ya salité pour na ko éviter ko tanga ba ko na bango. Nyoso na nini passe. Mais ce que biso mo ba na mboka to bana ko imposer ba dirigeant na biso. Biloko o ego le kana ndenge zo le kana Dubaï te. Yango nazo bengisa bino bande ko nanga ba africain to bunda to kanga Paul Kagame soki to telemisi mwana mobali o tena Chilombo le traître. Il y a des journalistes ba finga batu ba Christian Bosembe ba qualifier ba Kabila ba nye mais quand vous apprenez à Pero Luaro lobika bo solo nana bunke Jean-Marc Kabunda kana ma pape katana nana bunke kono Jean-Marc nani Kabuya Zaki Kabuya oya mama osete oya cameraman Nabouke Kabuya Zaki Kadhafi. Vous voulez taire tout le monde. À liberté ou à prison, tokolo ba vérité jusqu'à ce que toko libérer mboka na biso. Bandeko, ya lelo tozo kende ba osa biso si na sima caméra. Et pas ndeko Kabuya. Je suis très déçu. Ya komona ba jeune ba kulanda matata ponyo. Matata ponyo c'est encouragé. Mais pas rewana za ko endosser biso peuple. Yango nazo ba keno lelo soki tokomi na kati ya situation oyo boy eza biso moko complicité na biso ba jeune congolais parce qu'on ne veut plus se battre. Bande ko le 9 tous en activité les 9 les 17 les 14 nous débutons les activités à balabala. Yango tozo bengisa mutu nyonso a participer na kati ya ba effort tozo sala oyo. Numéro ezali plus 243 81 73
11 702 wana nde bokoki kokomela biso baidée na bino eza le bienvenu plus 243 81 73 11 702 wana nde bokoki kobenga biso bokoki kokomela biso tokoki kochanger à tout moment bokozwa biso mpona kosauve mboka na biso na kati ya maboko ya baoppresseur ya lelo na soki awa soki nzambe alingi tokutana bino na mikolo ezali koya nde nalobaka yango toujours liboka ya pilipili esila so na mokolo moko te ya lelo na soki awa bo matondo ekomela bino na ngoma nyonso bokozwa libaku ya kolanda Océan du Congo bopartage bolaike bageme na bino eza mpe façon ya kosoutenir bitumba oyo toza soki nzambe alingi nde tokutani na bino na mikolo ezali koya ingeta